Gracias. Merci beaucoup à vous tous d'être encore présents et de refaire confiance dans cette émission Buzz avec DM. Une émission qui est présentée et qui sera toujours présentée par votre humble serviteur, Dan Mosengo, le cardinal de la presse. C'est grâce à Gloire-Z qui est derrière la caméra que je suis là dans vos postes téléviseurs, dans vos téléphones, à suivre cette émission Buzz avec DM. Aujourd'hui, avec mon confrère Martin, nous allons ensemble décortiquer l'analyse de la musique congolaise en général. Tout sera dit dans cette émission, sauf rien. Je vous demande de vous abonner vraiment massivement sur Koba Plus Télévision. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, j'ai dit déjà bonjour à mon invité qui est bel et bien Martin. Bonjour Martin. Oui, bonjour, très bien. Comment ça va? Non, ça va très bien par la grâce de Dieu. C'est pas les sous que nous aurons sur une émission où ensemble tout décortiquer l'actualité et la musique à Congo. La sortie de Sudden Play après passage de Makala. Impressionné les amis. Ouais, on a vraiment na CPLI. Na CPLI vraiment na sorti à Sudden. Na CPLI n'a vraiment tellement. Pour Samba Indete. Samba qui tendeng. Kendi Makala sans que ça. Oui, à Samba Ite. Samba Ite. La fois passée, na ebisego que Sudden a mati le roi étage quoi. Neto mataki escalier pa à Keimba la mort. À Samba Ite. Libération nae ils ont posé ba question belé. Tout temps ba kombo ba tuté autozali na affirmation na vraiment te confirmation na ngopezalité mais bazolo ba ke azali autorité mo yambo azali impliqué na sortie né preuve la pour bande ko ne bazo yima mo na bokonza kota ka bolo côté. Oui, azani membre mon côté asa kana waza politicien na Congo ezake même na ba juge tant bakangaki nanu azalaki vraiment na avocat vraiment nanu ya makasi to bakoka ko landela vraiment de près bazalaki te et par après bayaki kozala surpris mutu ake makala bon akomi na makala ndenge nini asambi te plenya monani te akokende makala comment nde yango balandelaki nde aza libanda. Est-ce que les locaux effet ya kobimisa rapidement wana ezolakisa pete kazana poids moko oyo même anglais tout niveau mona Félix Mutakangisaki. Non, yo ba ya kobimisa rapidement bongo ya kokangisa rapidement ko kende makala ezali na mutu ayena sima te ndeko bima ndeko mutu ana sima non eza nango kaka ke balandeli nde dossier balandeli vraiment des dossiers de près bamoni ke mutu asambi te ni dossier plenya monani te ba quoi comme ba nakoloba ba papier duplicateur eza vide nde nakoloba PV na bon PV disons eza vide et mutu asambi kaka te parce que comment mutu asambi kaka te akoleka rapidement bamona makalo nde kuluna moko boy mais pourtant za kuluna taza musicien parce que lelo na vision ozo mona te est-ce que ba G5 pe lelo baza en danger te possède un PC kaye mo côté non baza en danger te ndeti yan le pe bakangisa non toza biso nyonso tout toza ba congolais biso nyonso toza ba congolais tozo vivre na Congo tozalaka na Congo mboka ka moko toza nango eza Congo parce que comment mboka na biso to ndako na yo moko o banda ko vivre na bobanyo aux étrangers non baza na bango na danger te bao samsa na bango ba beta concert na bango dimanche et les gars qui vraiment tellement très bien et les gars qui très bien malgré l'absence à Sudden mais il est gars qui vraiment très bien et les gars très bien. Est-ce que le fait au Kangisa wana peko bima bongo quelque part Félix a boosté le sous orchestre et Sudden Play tout monde va juste sous il le fait au Kangisa bongo te eza bongo te Félix azé quoi peut-être na ba makambo belo ba bani ba banda ko lobelela to ko koselela ye lem so azana epe bongo te non kasi ndenge bato ekomaki azali na kanda mais na minute oyo kanda ezali su te na minute oyo kanda eza te azongisaki makanisi na ye nsima ya kocomprendre te baza bapeti na nga baza bana donc yango et surtout Sudden Play nga olobango afanda epa Félix aze quoi Kouvanda pas Félix Ouaziko vraiment merci à Gloire dit derrière la caméra merci Nabilo nyonso bozali kolanda biso na pesimbote mingi na tete ndai maboko bank l'ingénieur face yamba azali kolanda biso
yende mutu azotongela biso bandako na lola après ka awande tokende kona epai ya tata. Merci à toi l'ingénieur Fassi Yamba, l'ingénieur Zati Bisimwa moto na nzela propre l'ingénieur Zati Bisimwa tovanda kana mamu ya sedon plaité to beta mo lisolo pe ya ba visa fali apesi ba artiste musicien na ye 54 personnes au fali apesi bango ba visa yo impressionné zanine par rapport ya offre et ça bien, et ça vraiment très bien parce que fallait azamutali bosso te wa ko mema ceux qui 54 personnes à poto et ça na kolo et ça m'envoie sikate et ça déjà m'envoie kala ba fait beaucoup ba mema plus de 100 personnes et ba wera kutu ko lobate ba mema ebele ba jibe ba mema na ba et ça na ngokaka ke selon yemo ko fali ninga monaki concert ninge ko ezaleli abule image ya concert ninge fo ezalela pour na ko créer moi ba stratégie ya ba spectacle mususu et sengi ya mema 54 personnes ayebi le pourquoi kena bango pa ayebi makamni ko ba ke sala kuna il a besoin intriguer moi batuma mingi na kati wana bokende to visa ya Petit Fally pona yo est-ce que c'est important comme maye est-ce que Fally a kanisi malam comme ma Petit Fally na voyage wana. Mais oui, c'est tout à fait normal. Petit Fally aza mutu. Petit Fally a comme un peu musicien. A comme un peu musicien, ou te ko sala moi single na e pas sala na clip nango. C'est tout à fait normal, a comme un musicien. Baza aza mutu yo tellement biso nyonso non propre na eto ebité. To moni ka bimel na kombo ya Petit Fally. Et c'est tout à fait normal. Récompense, il y a bien au Fally. Yemoko a sepeli ko sala na petit naie. Je pense qu'il y a un monde quand même à poto. C'est pas mauvais. C'est ça vraiment moi je trouve ça normal. Et il y a au ça félicitations même na Fally. Na signe à reconnaissance à bon vraiment. C'est bien vraiment. Est-ce que a même Petit Fally na casquette y artiste et musicien to ya muto a lobela rayende. Na ebité yu casquette ni omoni o même le Petit Fally. A même Petit Fally na tous les deux tendances. Na mo lobeli na étant que pe artiste pas comme un musicien. Est-ce que le to mon appé na Avosar ou Wembley ou to na Accor Arena to mon Petit Fally ma prester pe est-ce que cause a posté kaka makambo ya sala kawana kaka makambo esengi ba memela epoto kaya mwana osala bon so siko ba senga ki déjà na poto bana poto ba sengi non aya bana poto ba sengi parce que de 54 personnes wana à part ba musicien nan propre ya yemoko bazaka na 4 orchestre ya Fally et ba les reste mususu ça peut-être ba demande ya bato et ça va demander Fally yela biso mutu wana to mona ikana kisasa yela biso mutu wana ba o ba kete boye ba ke bozana bino ba donc na éviter une grande question plutôt avant bon que émission en opposant tout bande ko zela présence ya ba Alexis Wechi ba Aidor ba tout nyonso ba communicateur ya Fally wana est-ce que le Petit Fally ya kende mais Aidor Alexis Wechi tikala monter quelque part exemple moi 12 na part ya Fally. Non, et ça que soit 12 ans, tant même on a Brazzaville innocent. Tant bakendaki Brazzaville Europe hein. Non, on a tout ni kaka tant bakendaki Brazzaville innocent. Bon ça communication. Non, tout tikano to ke no Brazzaville musika. Tant il fallait ande ko la préparation à concert ya martyr awa. Na ko loba apport to poanini ya makasi o ba on va pesa ki pour martyr wana tonda nde tondi bon. Communication ko lobela Fally. Ils ont force pour tous a fort éviter que presse tous aller forcément na kati ya mboka na biso bien sûr mais bango to ko compter bango lokola te na compte que au côté bango comme presse non bango baza pas presse mais parti moko o na ko benga comme ba porter parole bango baza prester koko tsa bango na kati na biso te po ba baby samisa na biso baby samisa na biso mais nazolo bano tout à fait mais sans par rapport à papa à part Fally balobela lisu nani actualité ya nani o bango ba pesaka azo pesa actualité na koloba na sens propre ou na manière moko ya bien à part ba ko finga ndenge po bazara ona Fally danger faire écoute boy o wana kutu boy
à part kofinga wana omoni nini elonga koyebisa na bandeko na ngai beau comprendre lelo oyo beau comprendre vraiment lelo ok na vie kofinga ekoraiti yo makambo ebele na vie ekoki te me ekoratise yo makambo ebele na vie donc tant ozobima déjà na tv to kaka na bainternet oyo na caché déjà ya impolitesse yeba yango emema mosika te rattraper au vie mobile fallait atiki bango parce que a comprendre que bino soki na memi bato yo monde eko confirmer que ngamutu na saka nini na tinda bango c'est que ça veut dire quelque part que nde ba finga bon de fallait péter mtatinda bango non fallait atinda bango te fallait atikala ko tinda ba lexi te ba leka ba finga intérêt na bango squeeze fallait atika ko tinda ba lexi te na groupe na bango nyonso ningi bazalaki wana lo ba groupe na bango nyonso ningi bazalaki wana fallait atikala ko tinda ta mutu te aleka na internet alamuki na tongo a sokoli abima ke luka caméra te liboso abandi ko fallait atikala ko tinda intérêt na bango ezala nini ba finga non ben intérêt na bango ezalaki juste ka et pas fallait intérêt ezalaki fallait atia bango ka pour je pense pas que ningi ba finga bato na est-ce que fallait si data la émission na bango c'est une question wato ebite soit telle total bon maboire bango tout mona aboaka aidor aboaka baba nini bandiro na biso na ndiro na biso utaki na musique on aboaka ba ken piana quoi sera tala bango ta aboaka bango nini soki aboaka ka bango to aboaka bango et ça par rapport que ni en tout moment ba yaka na répétition en tout moment ba yaka na répétition moko moi ba dérangement mantolo oui moi mantolo fali nga lobi talaka lobi na liaki te fali na besoin na luka na somba tamo elamba boy fali ba mantolo wana peut-être bon ba petango bazala kaka bazali mais fali la ngaka bato fali atikala otinda bango te fali atikala otinda bango te pe fali a confirmer biso lelo to yeba yango ke groupe ya ba Lexi yete mutatinda ka bango basala ka makam na bango na ndenge na bango pour que ye acha bango ka lelo suka na ngati bango kaka bongo siko yo yebisanga na ebite fali ninga vivaka wana fali ninga zalaka fali déjà si amileke la déjà na TV boy abandi ko finga wera yo oza kutu boy nani kofi yo kutu boy jibe yo kutu boy fere yo kutu boy so ka da fali abando leki na TV abando finga ba grand na ye azotanga bona ba kombo to ba master na ya génération nanote parce que tant déjà bon ba sala donc et là que baza ba idole ya falite baza pe exemplaire ya falite parce que pose à l'exemplaire ya fali tous à la idole a fali faut à la lokola fali pour ngana yebi ko zala lokola fali eza ko yekola ko beta batu kara ko yekola ko répondre na o ba fingi yote ce qu'on dit bango et pas na bango zakaka ko finga na ko répondre parce que oza idole a falite monsieur ibujise pe internet na ebité ceux qui pour remarquer ningi bato ba fukameli fali la ba remise ba visa wana bible le ba fukamela nzambe kaka est-ce que yo réaction qui par rapport à fukamana omoni onde pona bango ba mimoni ke ba kei lola pona ba ke lola pona bango ba ke kapoto mon cher pona bango ba mimoni ke ba kei lola yesu ayeko zwa bango amata na bango na likolo enlèvement dernière voilà pour biso nyonso toyebi ke à part nzambe na likolo tozana mutu moko te na se ya moi oyo to na mokili oyo o biso to ko fukamela à part nzambe ceux qui déjà comme ko fukamela mutu ya mokili mutu oyo aza lokola yo olingi okomisa eza nakoloba moko bazomemisa pe fali lisumu mususu moko boye pa ya nzambe mais aza nzambe te comment ko se permettre ba fukamela yo grâce à ça libango lemso na vie imaginate ko ke poto te bongo te batu eza na mutu mususu
oyo ezaki afandi babengi ni na yo bawera bamema bato na bapoto wana yo so mona ke wera afandi boye abengi tel aya fukameli azwi passeport omoni abengi tel aya gumbami alali na mabela azwi passeport non boko oke na bino poto okomi omoni poto yango pe okufi oh mais na zoyebisa o oko okende okependa poto omoni poto yango oyo okomi oke olali mpo lamuki te nzambe abeti yo tolobaka kanda nzambe tolobaka yango te ke esila kanda nzambe esila te soki esila me tolingi tomona baévénement oyo nzambe afrappaki na brésil te biso nyonso tozalaki témoin babrésilien bazwa fimbu oyo euta epai ya nzambe nzambe akipa kutu te ke mwana abotami lelo akipa te mwana oyo abotami lobi akipa kutu te ke non koko moko azobela akipa kutu te ke mutu oyo awuti na ngomba akipa kutu te mutu soki nini fimbu ezwi mutu nyonso tu fimbu ezwi mutu nyonso sikoyo babrésilien oyo bazwaki fimbu wana ezalaki cause ya nini bacreye ekeko moko na forme ya diable babandi koadore ekeko wana na adoration bango bazosala na ekeko bazwi ekeko mosusu na forme ya ye babandi kobenda yango bazobeta yango bazosala yango basabotage na bafaso nyonso eloko wana etikala kosepelisa ye te nzambe alijoua très jaloux nzambe alijoua babiloko abonga kwa kosupportant te donc baoyo nyonso tu basalaki berere peut-être ya kofukamela fali bakende kosenga bolimbisi epa nzambe fali aza nzambe te bokomisa ye nzambe te mpo bokobetisa ye epa nzambe pamba babetise banzambe nazoyebi so parce que na minute wana tinde bande kosala yango bakomisaki déjà fali un grand maître bakomisaki déjà un grand maître bakomisaki déjà nzambe fali ntango kofi amemaka ye poto première poto na ye fali atikalaka agumbamela kofi te fali atikalaki kolala tolo na se te mokolo azozwa passeport na visa na ye pa kofi atikala kosala yango te ele pourquoi bino boye bosala yango epa na ye mpe ye moko aza koaccepte yango mais non Dieu est méchant. Dieu vraiment est méchant. Merci beaucoup vraiment collègues par rapport à moi analyse auto. Vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner vraiment massivement sur Koba Plus Télévision. Merci à Gloire derrière la caméra. Merci à vous tous de suivre vraiment cette émission. Vous n'êtes pas abonné, je vous demande de vous abonner vraiment massivement. Tout le bel CG Souka Poto Koma Souka vraiment on a fait une émission. Le pasteur Marcelo a eu une sac. Pas confrère Nabiso, le nouveau m'échappe encore un peu. Christian Boussembe, la sortie de Christian Boussembe, la chaîne mon côté le bel sous il y a pasteur Marcelo. Et pourtant tout tout ça la liberté, l'opinion, tout ça dans la démocratie. Impressionne par rapport à propos et Christian par rapport à Maramouana. Nana kolo ba ke eza bien. Au moni ba niveau ba pasteur bazo mema biso nzamba omo bimisa ba ona poisa. Na lo ndengeni. Oui. Toyebaki ke bazali ba pasteur oyo bazo sela nzambe na bosolo. Toyebaki bongo. Baza ba descendant na ye awa na se. Mais or que ils va le contraire. Au monde non ça la maui pas pasteur. Yebango eza commis à l'isamaïle na bangote. O a changé stratégie, o a changé à se retirer bo. Eza ki bangote. Nzambe. Eza banane. Papa. Nzambe mtaobi msabona poisa. Ya denile se bandaka abu. Ya denile si e bandaka abu. Denile se bandaka abu. Boete Denis Lesi Yohana Afropétage a pesi position siko ya ye ceux qui peut ba monde ke ba Hollanda Denis Lesi ba ke no malembe ceux qui osani so ba Hollanda Denis Lesi ba ke no malembe pasteur Marcelo Hollanda Denis Lesi ke no malembe pasteur Marcelo Hollanda Denis Lesi mais na lobi ke
na ba pasteur oyo nzamba akomi obimisa bango na poisa ceux qui ba moni ba kolanda Denis Les lelo akomi aza na koloba akoma prophète ya ba faux pasteur disons prophète ya ba faux pasteur oui mozalisi na bango yewana Denis Les oui mozalisi na bango so ba moni ke ba kolanda nzela ya pétage po tokoloba mozalisi na bango ya mozalisi na bango pétage et baza na bango libre baza calme et si bagani bongo Denis Les alimbisa na oloba tinenga koma na aza mutanzala te Denis Les aza mutanzala te aganya déjà vie aganya mbongo Denis Les aza na mapango na bagombe na ma campagne na balimete na matete na balemba Denis Les aza na mapango donc nyonso to bokoloba to nyonso boko eloko isala aza na mafu taliete mais dignité pe ya moto dignité pe ya kombo enza mi yango ebeba nango po isa ganya mbongo afingisa kombo enza ntango moto andimi seka azondima azondima mpe azoreconnaître ke non nazosala boye nayebi nanga déjà lifelo eza nango déjà nzela na nga vouloir ou pas nzela na nga yango wana. Merci beaucoup vraiment mon confrère par rapport à moi analyse muke au binopi na ba commentaire tous il a avis na bino tout ça l'analyse au biso mon côté ensemble avec vous na ba commentaire na bino ou peut sa vie na bino premier sujet c'est la libération et c'est d'un play deuxième sujet obtention il y a ba visa et pas il y a ba musicien tout ba membre nyonso il a fallu pour na 54 personnes à remettre bango. Dernier sujet qui par rapport il y a pasteur Marcelo Naba propos il y a Christian Bochembe Bino Naba commentaire nous attendons vos commentaires surtout abonnez-vous massivement suivez cette émission jusqu'à la fin et vos commentaires nous les attendons likez cette émission. Merci à Gloire-Di derrière la caméra, merci à la grande équipe technique, mon coordonnateur Ledim Lemba, merci à toi par rapport à Force Maka si vous allez couper sa Bino couper sa Bisso plutôt Binopé pour continuer pour soutenir Bisso d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup à vous. Merci à toi aussi, Martin, que vous allez à présent. Lélo pour tout ça, la soit analyse nous, numéro de contact, pas dédicace nous pour tout ça, émission à Lélo. Et merci à toi aussi, mon frère. Merci. Nanengo pensera vraiment nanga. Et na ba ino soto baningi ba joanga. Nazalanga facile. Nazalanga vraiment facile. Le numéro nangeza 00243 89 350 98 97 au benginga n'importe quelle heure na yambara téléphone nga sim sa téléphone pas mututé nga moko maboko ezali na yambara téléphone benganga to solola to solola kaka. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission, à une prochaine émission. Restez scotchés dans votre chaîne Koba Plus Télévision, dans votre émission Buzz avec DM, une émission qui a été présentée par votre humble serviteur Dan Mosengo, le cardinal de la presse. À une prochaine émission. Ciao.